Bonjour, bon dimanche. Mbote na bino, ezali ngai wa bino Sœur Isabelle. Na ye lisusu liboso na bino ko participer na bel thème oyo tozolobela la femme. Avant na banda na lingi vraiment na saluer babone na biso. Mbote na bino ebele euti epai ya ngai wa bino Sœur Isabelle. Nalingaka bino mingi parce que sans bino biso tokozala te. Donc sans encouragement na bino, sans s'abonner na bino na programme réflexion ezate. Na ye kopesa lisusu mbote na bandeko na ngai o to salaka na bino partie ya réflexion mbote na bino yangwana. Sans oublier Papa Lumière Kambulu, mbote na yo ya ebele papa. Mbote aussi à notre maman Rebecca le Prince, coach. Habibi po. Est-ce que maman, dans le bien ou bien? N'évitez c'est dans le bien ou bien. Ce que dans le bien, ben voilà, c'est bien yokani. Ce dans le bien ou bien tel, on a maman au bongise ça la bien. J'aime bien quand tu viens avec cette salutation, vraiment, ça me fait plaisir. Et façon le belango ça la anga mwana bandio seka. Et pourquoi pas? Vous savez, ma maman, et ça la bien, hein? Tous à la canabiti, dis que loko wana, muninga ça lango et sali bien, ou bien voilà quoi. Oui, ça ah, j'aime bien quand tu fais ça. Encouragement, ça la vient. Ok, wana, sans plus tarder, oh maman, quand na yeli bino thème moko. Nakoki koloba branche na nzete ya thème oyo tozolobela la femme nga na branche wana na bimisi moko ezali kolobela la femme virtueuse. Nalingi lelo ba maman, si vous allez me permettre, tosolola concernant la femme virtueuse. Nani azali une femme virtueuse? Ba qualité nini femme virtueuse abimisaka? Valeur nini oyo ekutami na femme virtueuse. Donc voilà, yango oyo ngai na memeli bino na mokolo ya lelo parce que maman Rebecca yebisaki biso ke ezali thème moko continuel. Ça veut dire tozo kobaka toujours kolobela yango. Donc c'est pour ça ngai pe na ye na pierre na ngai pona kotia na belle maison oyo tozali kotonga ensemble. Lelo vraiment nalingi tolobela mwasi. Tango nalobi tolobela mwasi, nazo senga mama te osi aboti kaka. Donc mwasi oyo nyonso azo se sentir mwasi. Mama, bo permettre ngai, bo yebisa ba jeune fille na biso ya bazo kola to banda na bango tango soso na ba âge ya 6 ans, 5 ans. Baya to fanda to solola. Toza vraiment na makamba koloba. Toza vraiment na lisolo kosolola concernant nous les femmes. Ma maman, mwasi azali nani? Qualité ya mwasi. Tolingi tolobela yango. Élégance. Tolingi pe tolobela yango. Ba maman, mikolo nyonso ezalaka mois de mars na biso. Bomoni lelo ba maman. Lelo ezali 8 mars. Nebeke beaucoup kozala étonné. Oh, c'est Isabelle Soussou. Le 8 mars, c'est le kaki. Yazolo belango le oui. Ma maman mi kolonioso. Chaque mois. Biso ni bibisa le 8 mars. Moi nyoso biso kaka 8 mars. Mi kolonioso biso kaka 8 mars. Pourquoi mi kolonioso moi nyoso to sale lango 8 mars? Pour vigueur auto bimelaka na le 8 mars. Façon to yaka na 8 mars. To yaka mikolo nyonso ndongana. Vigueur wana ezaka mikolo nyonso. Yango na lobi ke mikolo nyonso 8 mars lelo peza le 8 mars. Ba qualité oyo to bimisaka le 8 mars. Élégance oyo to bimisaka le 8 mars. To bimisango mikolo nyonso.
yango siko na lingi ba mama to tchana mutuke mikolo nyonso biso to ndobisaka le 8 mars. Ça veut dire tant to tiango na mutu to ko bimisa valeur na biso, respect na biso toujours. Kuna biso mikolo no seri mars na mars. Ba mama na ko bisa bino likambo moko. Bana na biso ya basi bazali na problème au sérieux. Bana na biso bazali ko se suicider. Bana na biso bakoma ba complexé. Pona nini? Pona biso ba maman. Je sais que ça peut apparaître vraiment fou. Mais oui, vraiment je vous affirme, pour la faute na biso. Je vais expliquer. Ma maman, boyebi bana na biso, moko to encourage ka bango te. Moko to laksa bango qualité na bango te. To laksa bango valeur na bango te. To tombola ka ya bien oyo bango basalaka te. Bon maman na ngai, na ko pesa bino témoignage na ngai, bo excusez-moi na ngai vraiment. Nasa tellement grippé et voilà, ils ont seulement difficulté. Mais tellement na linga bino mingi. Ngabi pourquoi fona ya tout seul là. Moi grippe hein, grippe à longa tenga no longa. Ba maman na ngai témoignage na ko pesa bino ya ngai moko. Ba maman ngande ko na bino na koli munene makasi. Munene ba maman. Vraiment na koli munene. Tant on a sur banabino munene, ça veut dire ceux qui n'a fandi au senti pekena n'a fandi vraiment bon. Munene. Mais avant na continuer na témoignage nanga na lingi na saluer bande ko na ngai. Tellement tozolo bela maman na banda pa ya mwasi na pesio mbote et na pesio merci ya na ngai mwasi ya pasteur Didier, Maman Sophia, ngai leki na yo na pesi mbote na lingaka yo mingi na kati ya motema na ngai. Nzamba lola apambola yo ya. Wana na zongi na kopesa ba grand frère na ngai na petit frère na ngai. Baya na ngai. Oye, mbote na bino, na linga bino mingi. Leki na ngai, nzamba lola apambola yo papa na linga bino mingi. Zambe apambola isika to utaki kazamai. Zamba apambola bapara na biso. Zamba apambola yo mama na ngai. Abakisilo ya ibele na perdaka bamu. Na ye kopesa sumbote ya bayaya nyonso o ba mona ngali na zokola. Bayana nga ba mona ngali na zokola. Bote na bino. Nebi ke pe mozali bo ni dia ko seka. Surtout yo banyo seka parce que ti lele obenga nga dianene. Ah oui. Ti lele obenga nga ka dianene. C'est l'autre. Na pesi mbote. Na pesi mbote e pa ya na nga la sanga osami sala na ndako. Ya lando. Mbote na yo bele ya. Merci. Que Dieu te bénisse. Ah non, vraiment. OK. To continue to ko barabiso. Ba maman de na tukoloba ngara kolaki munene. Munene makasi. Sikoyo problème ezalaki nini? Andeko, problème ya kotumbula pona munene pe pona kokonda eza ya lelo te eza ya kala. Donc ndenge na lobike ngana koli munene. Ezalaki na époque moko. Je me souviens que baninga ya grand frère ngana landi baka koluka ya na ngana ndako. Ya na ngona landi bote na yo. Ya na nga oyo azalaki tellement populaire, très populaire. Voilà baninga ne bayaki moko na monga tuni ngai Belita. Est-ce que petit frère no azate? Ngana isenga bidoko petit frère na nga azali. Na bengi siko petit frère na ngai.
Babi non, toujours le petit frère non intel, ba pesi ce combo ya grand frère nangai. Ah maman, yeah, je vous jure. Maman na leli l'herba kei parce que azala quitté. Na répondait bango azate mais derrière bango là je pleurais. Vraiment je pleurais. J'étais versé. Ce qu'on a soir les bango ne se baillait mais mon téléphone comme que c'était mon grand frère là. Misu nanga efimbi. Tala kaka soko le na matanga ndingi sala ba misu. Yanga pena sikoyo soki na leli ode vimbe funga ma yanga soki vimba ke kiti ça veut dire boko makani eko makawana na banjo lela abina ngabi olela ki malamuki bani soko tanga ngabi baninga no bautaki basali ni bangabi bafingi ngaite mesikoyo bango baninga bamona yo na pesa explication abina ngai yongo leli nga mama bina nga leki na ngai nga muneno kaka ezosala nga koma kaka yaya bandeko na lelaki na bando pesa explication abina nga kolelaka te munene eza mabe te tina esiko kozwa apuya tout le monde bando bananga babi kona ta kitoko mama Afrika femme africaine fazala na tai oyo mamusa ta kitoko kolelaka te so balobi na yo munene ezalaka insulte te ezala ngo parmi la qualité abi parce que minene bazali ya mike pe bazali sikoyo ngaba ndako benga ngai dianene ça veut dire munene babi nanga babi sikoyo kunta bengi yo dianene yo faisons que c'est la kai diake ça veut dire ngai munene yo pe mukie muto mtazana qualité na ye bandeko emotiva ki ngai epai na biso donc nazalaki toujours motivé bazo lakisa ngai valeur avantage bazo lakisa ngai ke ezali mabete bazo pesa ngai esengo force ya ko continuer la vie na façon oyo nga nazalaki na taille wana nazalaki nango. Est-ce que vous comprendre bandeko oyo témoignage na ngai? Et pourquoi je salue aussi mes frères na ba sœur ya quartier? Parce que j'étais béni. J'étais béni. Ba yaya wala banda ko sunga. Nana yaya moka ndo mbelanga nzembo ya mbili ya bel kitoko ya belita. Aya na ngapoza na pisio mbote. Béni ba yaya wala banda ko sunga. Nana yaya moka ndo mbelanga nzembo ya mbili ya bel kitoko ya belita. Aya na ngapoza na pisio mbote. Na l'époque on a yebaki kutumbili ya belte. On se comprendre. À part elle, il y avait un autre papa à Outaki Congo à vendre en face na biso. Papa na biso wana n'a pas si mbote. Papa na a surnommé kingai oda benga kangai belita a comment ko benga la belle elita. Abi nanga abi femme standard. Mama Afrika bande ko na koli na esengo. Et na koli complexité. Na linga kitai nanga parce que balaki sakingai. Parce que nazalaki na bay oyo bayibaki ko valoriser ngai. Parce que nazalaki na bay oyo balakisaki ngai ke munene za défaut te. Atale nazo bima libanda bazo belela ngai gorda boutige e banda ko sala pasité. So babina kaka gorda nsi ngala bi gorda bonita. Gorda fofinya nazanga ki réponse ya ko piate. Gorda ngana bi gorda carnuda nusoba nyoza wana bana ngola bakomi we bolinga bongo bokomi ba mama to salango ça bien ba mama to sungana ba mama no pesa bino témoignage ami balé et pas ina biso to zalaka na calendrier to chaka calendrier moko na mir ezalaki que pona to yebaka jour ya mutramuta ko sala musala ya Sophie mbote na yo mwaza mama didi ok musika te na pesi yo kambote eza kambote eza peli kongate eza kambote bandeko nanga tozaka na calendrier wana tobanda kosalela chaque jour donc otali na calendrier oyebi kinga mokolo nga osala oyo na wana
Sikoyo nga mokolo na ngai ya kosala misala, kosukola basani, kotoka mai, kobongisa ndaku, kotoka mai na bando kenga moko te, na bando kende toujours na grande sœur na ngai Sophie. Sikoyo moko susu na bongisa ndaku, nazaki na habitude, pardon, olimbisi. Nazaki na habitude ya ko changer déco ya ndaku. Donc, nakoki kozwa bakiti eza na droite na tie na gauche. Na longolo eza na gauche na tie na droite. Ebanda ko sepesanga kosala bongo. Et les premières fois nasalaka eloko wana, papa na biso a réagisaki. Autaki quelque part, na kozonga boyele la fungoli ka porte koti pa. Ateli mabengi mama na biso. Abie. Oh. Ondaka banani yango, naza wapi? Bolimbi sifuna zonga parce que ozanda kunanga te na bosani adresse. Sikoyo mama bandio seka. Mama bisa bandio seka. Abina habite papa. Ndakuna yalobi te. O panangai te, panangezaka boy te. Ngasi ko na bimi. Na kangi na loboko na bandio benda yo pa entra. Emesh mona tu a casa entra. Abina o mama kino mi a casa. Abinda kweza kitoko mingi te panangate. Wananga na mi yoki ba mama. Na mi moni. Ngana leki nanga bino nyonso. Ngala leki nanga batu nyonso. Noki waya kokani nanga ya na mi yoki. Nazo benda ye pa zo sala zo boya. Ngabi kota kanizana ndaku na yo. Alobi mama. Ndaku na kikomi kitoko boy. Nani asali mga papa ngaya. Abi yaka. Yako zo ba galon. Papa na biso azaka na bitidi. Soko sali eloko ya kitoko. Ayi mona chio na mapeka. Achio ba galon. Bandeko, je sais pas c'était quelle idée ozaka na mémoire ya papa biso, mais ngai nazala soki nazui galon. Et na comme pe général ko. Et na mi moni na nga général ba mama. Na mi yo nazo tambula neti bana na tike na mapeka. Partout no kene na mona izana ngoka na mapeka na ngai. Ko valoriser oyo bana na biso bazo sala. Lelo na za mama na ndako na ngai. Eloko anezaka toujours. Toujours. Ba mama to valorisaka bana. Na ko bokolo ngana bi lobi lisusu. Lobi ya so jour na ngai. Nako sala lisusu. Mokolo siko za jour na ngai sala lisusu. Pona nini? Nazo ba grade. Balo bananga malba kitoko na sepela ki na scénario wana papa bisa zo sala ngana zo lande na sima Naomi yoka ba mama bana na biso bazana besoin ya ba parole kitoko ba mama na ngai oyo to sala kana bana to kanisaka te ke bunga ka te etika la ka crochet na mitu ya bana na biso etika la ka ngazala ki très jeune aujourd'hui nazali maman mais ti lelo esala nga plaisir so no rappeler yango. Et ça l'a plaisir. Parce que c'était de bonnes choses. Ce que lambi. Ce que lambi, papa ne s'en donne pas bambou maté. Tina solo baboy. Bandora so la nanga. Bambi so wani yako seka. No, andoni ngafo bambou maté. Ce que na lambi na tena mesa. Suka suka. Mama, nani alambaki? Wana talanga ndenge na kopota mbango bandeko na ngai. Poni nazwi bagalo. Bandeko to salango. To kanga hémorragie ya bana na biso bakomaka ba complexe. To kanga hémorragie bana na biso ba kende na suicide. To kanga nyoso zoya ya mabe. To bomisa jana ndako. Mama yuzana kitunga na yo na yebi. Wana kitunga na makapa minene. Yela bisoko. Qualité kra misato. Misato kaka. Ba mama, to bimisaka ba qualité na biso. Ici en Europe, c'est différent. En Afrique, il y a l'époque que j'étais gamine, c'était aussi différent par rapport à l'Afrique d'aujourd'hui. Lelo, moi sans sala musala nyonso. Mais à l'époque, c'était différent. Que ngende ko na bino na sala froid. En Afrique à l'époque, babanda ko benga musala ya mibali.
na ko expliquer un peu froid na bayebi te ezali mosala moko bato babongisaka ba chambre froide, babongisaka ba frigo, ba congélateur, babongisaka ba climatiseur ya ndako et ya voiture. On est à domaine nanga. Mosala onga na sala. Là je salue maître Nangai papa Mabise, bote na ebele mobali ya mama Bamba. À l'époque, c'était pas facile sur la combinaison na tamboula, surtout na banlieue. Voilà. Mais na ville, regarde ezalaki mosusu parce que na époque wana tozalaki na film moko boye toanda côté ezalaki na mwana mwasi moko ya brésilienne abandaka azalaka mécanicienne ana machadam kombo banda obenganga na ville. Yebi kotonga mama. À l'époque, c'était pas facile sur la combinaison na tamboula, surtout na banlieue. Voilà. Mais na ville, regarde ezalaki mosusu parce que na époque wana tozalaki na film moko boye toanda côté ezalaki na mwana mwasi moko ya brésilienne abandaka azalaka mécanicienne ana machadam kombo banda obenganga na ville. Yebi kotonga mama. Yo yebi ko solola bien na langage ya bana, ça veut dire aux amis placés au salanete na ba crèche. Maman allez exercer le travail que tu sais. Allez prêter les bras. Kende ko bakisa. Ma maman nangaye na kende musika mingi telelo. Et je vous en prie. Boya na ba panier na bino, boya na bitunga to sangisa. Tozo obiso toza nango, toya nango. Comme ça, tu récupères na oya maman Rebecca wana, ezana ba fimbulation, to fimbula nyoso mbala moko pa bizate. Boya to solola, boya to sangana. Ezala ki yanga ya bino ser Isabelle, vraiment. Mais kozala malamu to solola. Ki yo mi pesi valeur te muto ko peso azate. Soki yo omi moni na valeur te muto ko mono na valeur azate. Soki ozela kaka mois de mars, nga na ko conseiller biso to arrêter kozela mois de mars pour te mettre en valeur, pour te faire sortir des choses cachées qui ano, to bimisa yango. Société zana besoin na biso. Bana na biso ya basi balingi bazwa lokolo balanda. Biso tozala modèle ya bana. Moi si zala modèle. Et c'est tellement important. Et c'est tellement important. Tous alliés à valeur et tu me ça qu'à ma valeur. Parce que la qualité tout ça n'en est tellement ébélé. Ba maman na biso nyoso balanda biso na musika. On a ba osé ko ça la vidéo télé ko la biso. Ba maman na landa commentaire na bino nyos obino chak. Et ça fait plaisir d'être à la nombreuses na life. Un grand merci. Ma femme de valeur. Ma femme virtueuse. Boya botombo la dossier et ça la bien. Gainde konabino Isabelle. Na pesi bino mbote. Wana to kutani mbalasima.